Papa journaliste à la délivrance va tout mola ngote. Baba ka ngopete. Pe muto pas dans la délivrance de conscience ya muto fait ça là. Maman na tungola so 18 pompes ya kutungola. Abiki no pour milimo ma baby. Pompe moko ya kutungola 8000 quoi. Siko 18 pompes. Combien? Moi na l'église acha akutu ba 10 miti. Santé to monde ba vendre le wana. Yebango na mambo ma bonje pa bato ba transport. Nga kondana na basali na nzambe te. Na kondana kande ba peuple o ba ya kaliboso ya basali na nzambe. Nga inde nazala na mona akisi ya la rate. Véritable qui sera la parole. Au Bible na biso déjà vous êtes pire à cause de la parole. So tango ba pesa ra parfum wana na si mais parfum ba bimisa lilo ba lisusu te. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Bienvenue dans l'émission na yo, émission na ngai, émission na biso nyonso Kabod. Lelo lisusu to ilisu na numéro ya Sika Penza ozala susu encore égayé okobakisa lisusu quelque chose parce que émission ngo tolobaki ngana yo ensemble que ezali pour na évangélisation à travers le monde. Évangélisation de quoi? Évangélisation à politique, mais c'est évangélisation de la parole de Dieu au Nzambe Penza alingi libiso. La foi télévision aye libiso Penza lisusu makambo bien et longo na Kabod de biso so Kabod e pesa mi Penza na Tony Mwambangala Mulume. Merci na ingénieur Galingandu o sali Penza bato belé tata mapasa nga na bengi bongo na assistant na ye Gerlin Makitu o baza Penza basimbi lelo espace technique ensemble avec vous lelo tokolobela Penza thème moko o tozu Penza lelo pona nini yo poza na kati ya ndako o mituno lobi pona nini lo lengi ya boye thème na biso ezali pourquoi cette diversité dans la manière ya ko sala délivrance pona nini lo lengi ebele boye ya ko sala délivrance ensemble avec l'évangéliste Mokyo to yambi Penza na kati ya plateau na biso Kabod to ko solola mingi likolo ma matali diversité yango na Penza to baluki sikoyo pa ya invité na biso ya mokolo lelo po to meka ko pesa embote to meko pesa mbote te mais to pesa kasi mbote to pene sengo malamu ya ko yamba ye apesi biso Penza tana ye to yamba ye na kati ya émission na biso a contribuer lokwa toza na mboka ya Angola na précisément na kati ya vie ya Luanda to pesa ye boitard évangéliste Moke boitard de papa journaliste et son mingi makasi kulanda yo na kati ya émission na biso Kabod. Soyez les bienvenus. Merci. Merci bien parce que au PCBiso Penzata alors bananzambu baza dans le monde entier parce que émission biso ileka na internet internet nyonso bazali musique place bazali ba olinga Penza évangéliste Moke a se présenter na lolenge Penza ya mulai po bananzambu bayiba. Merci papa journaliste ngai évangéliste Papi Moke nazali représentant légal de la communauté Image de Dieu précisément à Luanda. Donc nazo kamba une grande communauté Image de Dieu. Voilà, le bien Azokamba, une grande communauté, l'image de Dieu, une communauté
évangéliste Papi Moke Azo Kamba le trouver du plus tokolobela pour une diversité na manière ya ko ça la délivrance na pesi ndeko Rachel Nkemu Mbote na pesi pe ndeko Charlène Mokango Esther Mbote esika azali yango na papa lelo tozomona tokoti déjà na kati émission na biso lelo tozomona lolenge belé ya ko ça la délivrance ba musu ba lobi ki était tozonga catholique po boye ba on peut ba leki ici ba pasteur ba ça la délivrance ndenge mabe. Est-ce que tu as une introduction dans le pays pour la ligne le ligne à boui et belé pour ça la délivrance bah monsieur va utiliser maï bah monsieur va utiliser ma fouta pour la ligne le ligne à boui et belé pour ça la délivrance. Ya merci papa journaliste na motuna nayo na koloba boye le ligne ya ko ça la délivrance na ko koloba nga na habiter le ligne ba ba ko koloba kino tozo ngata musu na catholique biso no soto uta na catholique. Les lots catholiques peuvent bâtir un renouveau. Pourquoi bâtir un renouveau? On a quatre catholiques, tu as vu que Babané, Kobeng, Abisso, l'église de réveil, Babinzam, Binzam. Mais les lots catholiques, tout le monde catholique, bâtir un renouveau, catholique et catholique est comme des branches. Donc ceux qui montent à Rolbaki, notre zone à l'on catholique, peut-être des motos à ignorants. Au bâtonnier, sur où les lots basés pour Kamba, l'église y a né, Baotara na catholique. Bao batikala na catholique, yango bango pelele comme na des branches, mingi baki na parti renouveau, mingi batikali kaka na religion catholique ya kala. Donc ceux qui parlent baki peut-être que non balolenge ya boya osala o ezali ba délivrance. Webi moto tango azu inspiration na inspiration o moto azu tokoki jamais côté les mela yango. Bon moto za ko sala selo inspiration na ye. Donc tokoki côté les mela inspiration o moto azu te. Tout le monde histoire ya femme ya perte de sein à 12 ans. Pendant beaucoup de temps nous comme qui na malade. Nkolo ataki maboko te. Kola sakola yi pepo na été mais Bible dit asimba qui tout simplement un vêtement ya Christ. Quand on dit là il y a vêtement na asimba qui azo lobiko. Azo lobiko. Alors tant Bible zo ba que non le temps des miracles n'est pas encore passé. Les longs été dans l'évangile de papi mo que so na simbisi muto ata essumer na nga o ya pamba. Moto akoi to sansale ba olobani na wana eza bakisi. Ba olobeza bakisi. Bosiko oyo siko ya femme ya perte de sang. Femme ya perte de sang ba poser maboko te asimbi kaka vêtement azui lobiko. Siko soki lelo mosel na ndamba sala on ba olobaka ya bakisi. Dans linga yito kenega boite to fond la Bible na biso. Ephésiens chapitre 4 verset 7 Bible zo ba biso mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure. Papa journaliste, c'est très difficile au monde à batubele en bongo, batumi balé basana ba mbongo na bango basana na ba haine. Tout le monde basana haine ya moninga jamais. Donc moto oyo azana eloko o moninga azana mote yeka muta ozala contre moninga. Soki lelo to mona rakeno akata mokilo to mona Satan na ye moko Yesu ba okana raté. Eza à propos kaka ya bakambo to zolobela. Pour ceux qui Satan sera qui le cola Yesu abane pe pour ça ba miracle. Alinga dit jamais kolinga combattre Christ. Lelo mutu azomona keno grâce au moninga za nango pendant ki ya za nango te. Alinga ba iwana ya bakis. Eza lokola mwase ya kitoko azotambwa na mwase lo kibabe. Babe mwase lo ya kitoko mwase lo maba au impérateur. Pourquoi nga babenga te babenga rara ye? Pourquoi nga balobi na nga te balobaka na ye? Makambo to mona lelo nyonso ezo salama eutika na kati na Bible. Mais olobelinga bi olobi ke moto na moto, ça dit que bino ba sala nzambe moto na moto, asala kana inspiration na ye. Si. Inspiration et pelinga le ko rendre nga difficile. Donc on bi inspiration na ye, il faut na inspiration o yazu epai na nkolo. Epai na nkolo. Si tu obito formulera la Bible na biso, na Actes chapitre 3, Bible zo ba na histoire ya Pierre na Jean. Mais au moment qui nous bis besoin ba biso Pierre na Jean basala ki ensemble na l'air ya losambo. Ba kutena moto ba ndeko senga bomon. Pierre na Jean batel balobi na regarde-nous. Mais tant comme Nathan a opéré miracle, Pierre a eu langage à l'obité que c'est que nous avons l'obité c'est que j'ai. Mais tant on a côté l'obité regarde-nous. Tant on a miracle l'obité c'est que j'ai. Je te le donne. Pourquoi pas qu'on regarde ce que nous avons? Point na lobaki angote. Tu vois ça qui n'angoa na teni ça qu'on a nzela parfait pour tout le monde le peut le bossa de. Mais non, oh mais ça il te le parfait. Tala.
Toi qui te le parfum, ils appellent un miracle belé au Christ à Sali, autant sur la Bible comment mater. Mais le fait qu'il y a aussi un barrage à vêtements, on a piscine diabétique, il y a des bateaux qui sont dans la carte dans maille. Mais un homme de 38 ans, il est dans maille, qu'on a bien qu'à prendre tous les lèvres, toi et marche. Quand tu vois, il y a mais dans le Bible, bisonne tous à trouver que ça là est là comme mon côté où ils allaient en dehors de la Bible. Nous sortis de ça là, ils allaient inspiration. C'est au bito qui est dans le don spirituel, les 9 dons spirituels. Tout le monde écoute les alliés. Nga lo mutu akwe kwa na bila moto fanda na kiti wana ndo za ba problème oza solution na kiti mutu afanya na kiti pa manifestation sa mitolo bango kisi tolo bango kisi eza neloko moko te oyo ko sala masanki ezala euzala na nzela donc eza pe na kombo musute mutu akwe ko tanga sanki kombo ya nzambe kaka na nzela ya kombo ya nzambe ya Yesu nde ba bazozo alobiko Bible obina biso sans Dieu vous ne pouvez rien faire. Tout le temps, si on a l'histoire de David dans Goliath, David a coupé sa Goliath et son Nzambala te njoto na été. Pour David a coupé sa Goliath, donc Nzambe kaka mutalata ki njoto ya David et dossier à Goliath. Donc tant Moussa Nzamba telemi aza ko sala tam sous ba délivrance, awe ko inspiration moko soit parfait na yo pomper en recevoir, mais ezali inspiration. Alors il peut bien que si nazala kana sima ya maloba obi makakela minoko basal danga pona okoksango so lobi ke non nzamba lobi kalingi pasa la parfait ye moko kudunkola lobi so ki bozana ba problème po ke ne pa na ba paka na mangomba bazo mafuta ba fakola to et comment mina Bible mais non mafuta ba kisemba mamomele oh est-ce que parfait une éternité bon moi sans du matin moi qu'il bossa Yesu. Même produit papa journaliste, tu as même ma complication, tu biso moko le loba toujours que ma complication. Na motono so oya ta peut-être non musa na ndamba na sali boeza kisi. Na ndi makise c'est ndamba sala alisute. Oh. Ce que Bible zomba biso le temps des miracles n'est pas encore passé. Eh papa journaliste, bato baloba bongo so baza ba collègue ba serviteur de Dieu, so ba benga maté. Baluka misa basa so eba benga ma moto no so benga ma donc mon sala no so inspiration no so ya zozwa nzamba komi monisa moto no so benga ma mais moto a benga ma te yeka moto linga critiquer ba benga ma ngai nde nazala na mona akisi ya la raté véritable qui sera parole. Au Bible, déjà vous êtes pire à cause de la parole. Ce temps on va payer ça parfum wana si mais parfum ba bimisa lilo ba lisuste. Na si mais parfum ba tanga comme nzambeti. Ngana ebisa ba no na okamba monko bomo na na bo sokula bino nzoto bino stubokin. C'est wana on sait la sunjambo asa bon moiti. Merci papa parce que vous répondre en tout cas yom tozawana ozolanda biso penza na kiwa makasi tozana papa bien na kati ya maloba nenda zobimisa alobi ke ba otanga toujours kombo ya Yesu kasi biso eza pe na bato musu ba osala pe ba délivrance ba otanga kombo ya Nzambe ba otanga kombo ya Yesu mais ba pratique eza penza ba pratique mo ya bien te ba mutu musu asopi mo mai azo akoti na kati ya mai wana abimi se lokmo ba kundaki wana na wana bien au délivrance papa évangéliste mo papi moke est-ce que ba nini na makambo bongo zo salim. Merci papa journaliste naza toujours na sima mutuna ya mituna na yo Bible lobi na biso mokola suke belé ba kobima kombo na ngato ko ba bango selo misala na bango webi ndoke ko va ne pe 100 ans bolia kana bomelane motika pe we bateke moto azando bovandi na ndoki 100 ans olia kana ye olia omelaka na ye olalaka na ye me otikali mpe koyeba teke moto aza ndoki bato mosusu bazala bandoki tinde biso tokolobe toyokebaki mokoki baza bandoki nga mambo nyonso toomona lelo donc ezolekela nango ngai te ezaka mambo ezaka na bible kola lobi mokola suki ebele bakobima na kombo na nga tokoyeba bango selon misala na bango wana ye misala na bango pe na ndimi te moto abengama po Bible lobi il y a beaucoup d'appelés pe de pendeli na ndimi te moto oyo abengama akoki kosala mambo bango basala nga na ndimi na nga te moto vraiment abengama oyo aza na lotomo na Nzambe na ndimi te akosala mambo bango basala mokolokolo azoloba na kati na bamilimu oyo ezali na kati na fu ya Gadara azo milimu wana bango mo basenge kutu datinda bango na bangulu ezalaki nkolo te
bango mo basengi balobi tinda biso na bangulu. Est-ce que mili mwana tango ebima ina na mona yango? Les choses spirituelles et sous la spiritualité. Merci papa pour les choses spirituelles et sous la spiritualité. Mais les tous monde mais wana non surtout ozomona wana papa journaliste ça le temps de la fin. Nde na bino ke Bible bi mokola suki ebele bakobima na kombo na ngato ko ba bango selon misala na bango nyonso omona wana eza le temps de la fin. Bible obi na biso na Matthieu chapitre 6 so na bosanité. Elobi na biso l'œil est lampe du corps. Si ton œil est à bon état, tout ton corps sera éclairé. Elobi mais si ton œil est à mauvais état, tout ton corps sera dans l'éternel. Miso Bible zo ba biso eza miso ya nzoto eza miso ya molimo. Eza batumso physiquement zo moneka mona ka mais spirituellement za cadavre. Spirituellement donc aza aveugle. Yango mona na loba ki pendant que bato babade ko mona bâtiment za ki aveugle. Bâtiment za ki aveugle physiquement, mais spirituellement bâtiment za ki aveugle. Ba manfe eza ba place nous tango koti karabo so ki oza la miso amoli mo comprendre ah nzamba zati. Yes. So oza la miso amoli mo comprendre ah nzamba zati. Mais ba on se va ça délivrance ndenge mo. Eza pour bato bazo ça de mais kati ke satana amekola kaka o ya nzambe. Satana amekola kaka o ya nzambe. O kaka nzambe ana ngo pe satana amekola. To ko iko sala délivrance ndenge moko mais et différence des alaka. Différence en soi est à la nid. Différence des ala. Batunsu no soke pa na banza mili mo abeba be futo sokolo nzoto po mili mo mabebi. Au moins après moi ça batu yo lobo sokolo nzoto. Ngana ebi mama mo na kalemba doge. Atungola engambe mobali lokola nga mwana nga mo église engambe. Mama na tungola so 18 pompe ya kutungola. Abiki no po mili mo mabebi. Pompe moko ya kutungola 8000 kwa. Siko 18 pompe. Combien? Moi dans l'église acha akudu ba dimité acha kapé bo frandité musala ndame pas sungate mais kuna ke pompe mo 8000 kwa na batungole 18 pompe po milimo mabebi siko mutu abongo ngana okondane na mama wana te na condamné mo mwana azo marcher dans Osée chapitre 4 verset 6. Ce n'est pas dit que ça sali 100 ans dans 4 églises de commis chrétienté. Nzambe asala na temps. Nzamba sala na moment convenable et plus favorable. Batumsu balingi aeka lo na carte église amona peka lobi kolelo. C'est peut-être amoni lobi kolelo te. Ale ya zo mwa lokola geno awa wa pasteur wa zana nzambe te tikana gene kuluka nzambe mususu. Tango okende ana aekutana babinzami nzambe nde bantu na so ba catholique baloba. Siko fo chana. Nga kondana na basali na nzambe te. Na kondana kande ba peuple o ba ya kaliboso ya basali na nzambe. Bango nga kondana papa journaliste. Ana ba makambu oyo so to lingi vraiment que notre lobela yango malamu il faut ka bana ba ba kiloko we biki c'est sa parole. Na sepela mokolo moko Bible zo ba biso ndeko mo boy papa na yazaki na babosui. Asengi par na ya kei. Metango akei bozuno so ya zo ke silaki. Après tant conscience ezongaki. Azonga na sama kula papa bi papa zwanga ta musali na. Yangwanga lobala ba tu retour à la parole. Moko Pierre na jabaki ba sali ba miracle, ba monisi ba aveugle, ba tambusi ba koka voir même. Mais un jour bazon fina sama kula so ba mettre en scène nous. Dans la vie ata mut na yebza baninga anga ba sali na nzambe muta ko ikoka sonité. So moni ko bengama na hote kinata na kikolo koma no kayansh. Mais aux autres, ça va tout retour à la parole, mais va délivrance, ça là qui va bouger, mais il y a mon makambo question yo posé nga on avait vision réponse dans nga eza toujours na carte ya question na yo. Eza le temps de la fin. Mokola suke be ba ko bibanga kombo na nga to pe ba bango selon misala ba. Si ebisinga ke ba na kombo na Yesu, kombo ya Yesu pe esa la ba na kati wana mezo tumbe ba bouger zo zik. Même moto mususu pe eza pe na ba tusu ba benga ba nzambe ba le na ba nzambe te. Tango to ko la to ebi papa mo be ba kote so ya ba kingasa ni kuna so ya masina ba bande ko benga nzambe même ko mususu abunga. Est-ce que nzamba ko bunga? Vraiment. Nzamba ko bunga jamais. Yazala ki nzambe mais mon comme si balobi papa wana bunga nzamba ko bunga te nzamba ko bunga jamais papa na bande ko kene wende ne balons tu ba kenda awet abande ko lata ne balons tu ba lata kena be o sombela mbasi o mutu abongo batono tu ba zolande wata il n'y a pas la relation entre lumière na ténèbres
place oyo nzambe azali te olinga te atomoni o a impacté pendant 10 ans eza kaka na mokolo mosusu okoleka place anga ata somba lopango. La beauté de l'église, ce n'est pas la construction. Ata somba na lopango atonga église kitoko étage mukomso le komwa awa église ezaki koma na hôtel. Vraiment. Est-ce qu'on va en hôtel? Bon pasteur akenda pasteur wana kutu ndenge eza awa akomane koteka soki na kikolo se na waku kongo kuna ko mwa ba madesu. Ngana yebi ndeko mobo akima lelo Luanda. Ndeko wana koma hôtel ikola ba maswa na Kinshasa. Ah bon? Mais azalaki évangéliste international. Azalaki international mais lelo na Kinshasa on ndeko mo hôtel ikola ba maswa. Papa ba yebi biso pe boye. Yebi biso pe boye que na kati ya ba délivrance na bino bo sala. Bana bazo lobi pour me caser yozo makara la situation wana. Mais dans le Bible, dans le fou ya Gadara mon miracle. Alors ben en colonie, ay mo continue sengeli no bi pa ibiso. Abi na sengeli no bi sikanios. Ay be ke londe na za na amutu. Po batonde bakebwe bake na kanda. So na za musike ya mutu o, c'est que na osana. Mili mwana ezonga. Bible obi na biso d'abord. Bogote kamepai na baboti na bino, bogote kamepai na bana boboti, bogote kamepai na baproche na bino, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Moto a koyi kapi kotina sugena la sauver. Lelo siko moi na une église peut-être non a un esprit de mort. To salier délivrance esprit de mort ekei. Lobito si malobi ana ezongi. Yo condamné na pasteur. Ye moi oui ko garder délivrance na été. C'est que bino oui c'est que le lien à regarder délivrance. Mais to papa journaliste à la délivrance va tout ngola ngote. Baba ka ngo pété. Pe muto pas da délivrer la conscience ya muto fait ça là. Au moins une femme y a perte de sang, yenem de no lukankolo. Yenem de nego lukankolo. Batunsunga lo ba le leza ba na msuto kamba ba mu ba bandoke ba vina ba ngonde kuna biswana yembi ba mu ba bandoke ba vina bango. Ah bon? Si. Ba mu ba bandoke ba vina bango. Mutu nsusu yemo ko ebina no source ya ba problème ne ma pas mosali na ba bombi na. Ya mwana beaucoup permettre beaucoup se permettre. Na lobi boye. Totangi histoire ya Pierre na Jean. Tango Pierre na Jean bazo ba na boiter. Bazo ba na ke no regarde nous. Et elle ni bazo transmettre na nous foi. Mais les longtemps nous ezali ceux qui peut-être ndekwana asatande ke bakoyi ko pesa mbo mpe ba na ko senga mbo. Mais tant ba lo ba na regarde nous ba na ko transmettre foi. Le long moi na musa ko en église ba na ba problème boye pas au salaire de délivrance moi comme lo ba no ke non papa ndeza na kuna ndako ko ba bengana enga na ata na mbongo afuta ndako ti papa ndeza boye mikolo ko mobali na ngaki ma mona na alisuti. Donc batu bazo wele la nanu ezali les choses charnelles, les choses spirituelles batu ba wele la ona no. Kaswa biki moi soit akela libanda te il faut yo sunga. Mais ko sunga to boite mais tango lobi na sunga. Omoni biso le toza na kat na ngola tala ba pate o biso to kama bande mona ba pate ba pe anglophone te. Oh, papa biso le za soza na santé to on ba vendre le wana. Ye bango na mambo ma bonde ke pa bato ba transport. Mambo ma bonde ke ndo mo papa bana kuna ba bengana ba ngona classe. Papa ngai nde na za do ba pesa en ordonnance. Papa kudu ba kati biso courant. Mais na ba pe anglophone ba pate baza bongote. Baza bongote. Jamais au tiga romona monter une église azan ba problème eza spirituel mais muta wi la kanzamba pambola. Ozana na maladie. Nano kangola mite molika nzamba pambola. Olo zano na souci yelonde na za ba problème, na za maladie. Nzamba kangola nga même aye une église, motego lukare nzamba pambola yi. Papa journaliste talo moni se to bito landa bampate oyo biso to kamba na église ya. Na biso na bino to baza ba problème. To baza vraiment ba problème. Obilo bobo kansata on suke no pasteur a mabi, metam su bampati. Bapate to kamba bazara mystique. Vraiment. Papa évangéliste papi mo ki alobi bapate ba kama ba onde baza problématique bango baza likambote bonde baza problématique na pesi yo mboti makasi yo mtu olanda biso penza na ville ya Kinshasa na pesi ba Lubumbashi mbote o eza émission yanga
ya yo kombo nango et ngola ça kabod, ça veut dire que la gloire y est vraiment. Et papa évangéliste papi moke bato pe bazo déplorer lelo likambo etali côté que la bango ba mai ba mafuta na kati église, ça dit que akofungwama ce qui finance nezaki akokangama ekofungwama les petits hommes bazo tekela biso ba bracelet que on ezali délivrance progressive yo lolo quoi ozali représenter ba sala nzambe na kati ya chaîne na biso La Foi télévision pe na émission na biso Kabod oko répondre na biso na ndenge ozo représenter ba sala nzambe pona nini bino bomo tekela biso ba mai ba mafuta ba bracelet sous forme de protection na kati ya église. Bon, merci papa journaliste pour na motuna na yo. Ndeti nga boye naza réponse na opesaki. Pour na na tekila na mutuma ite, na pe na moniska ba tekila batuma ite. Nga na témoigner likambo na moni. Mais quand même papa évangéliste ayoka. C'est bon, koyoka na ko mona ça deux choses différentes. Mais koyoka pour rôle ya munoke ça rôle ya maturité. Rôle ya miso, ils appellent rôle ya zoloti. Donc koyoka na ko mona ça deux choses différentes. Nga na mona na ngati. Kasi mato ya informé kasi lisu. Te, le fait que na mona te donc moi na loba ezati. Papa évangéliste aboyine ko affirmer. Nga na bona na bo vraiment ngam. Pour moto ateki mai wana aibi mai wana se utai wa. Aibi mai no ya tekela ibango. Ndeti nga bo na otikala ata mokolo moti. Donc ça, le monde va aller loin, ça m'a pas mboli n'engaité. Non, le bac non, pendant que je circule, non, quand même, comme dans le pembe n'engate. C'est comme pembe n'enga, non recevoir ma pendant bis n'enga. Mais le fait qu'il y ait un comité, c'est comme il batum, sur la tika tout à bateau en bas. Et l'eau peut bon, ma biso l'eau bassin dans la maison appréciée. Si au moninga la moine, ça va manger ba bouette n'enga, boyo polika comme ba bouette de colang. Ozo lingwe ba le lengeni n'enga la zuaki. Et on vit après c'est même des bon m'appelle au bassin dans ta bébé ma collègue bassin dans ça et ça vit après c'est et l'autre on a ça on y a les gars zoango aye pas ça nango aye bi lo lengi ngala zo la kiangote les abo mais ngai na mona mutote ka bracelet na mona mutote ka mai c'est battre ka ba mai c'est que ba mai na ba ngwana iza mai oyo nkolo salati baza na plate bazo ba mai na ba pour mayo ka ya tanki oya kifango jamais na voter bateke la biso na batanki ko soko mais na carte église ngana te kalisu mai o mai ya lobi côté ngana ebiti wana bon et dépend de ngana bato bateka ba mai. Vous comprenez que papa aboyi na ngambo aboni kozwa ba problème na ba collègue ne ba sala nzambe aboyi na problème. Voilà émission tellement ezala kitoko mingi oyebi média eza penza ngongande problème ngongande zuwa ngongande problème ensemble avec toi olingaki penza tokene musika olingaki penza tokene musika monde tozo solo boye ezo sala pe bien ozo découvrir makambo pe ya bien et na sepeli place papa évangéliste alobi ya yebi na été abi rôle alitoi eza mususu rôle ya misu eza mususu rôle ya zolo pe eza mususu donc so zolo ayoki solo peut-être lisu pe mso otala te on eza réponse ya papa évangéliste papi moke oyo to yambaki penza lelo na plateau na biso ya Kabod dans La Foi télévision. Merci beaucoup à l'ingénieur Kadingandu na onyo sozo sala. Voilà, tokomi penza nasuka. Merci papa évangéliste papi moke parce que au CPLA qui toya au salle émission na yo na ce beau cadre où ezali na place papa na biso azala bon merci bien. Merci papa journaliste. Titan Zambé après Sabino sous makasi. Na musala na bino peu d'inspiration partout bo kende bayamba bino vraiment na qualité na bino. Merci. Vraiment sikoyo toko kabanaté parce que émission lelo toko na suka. Moi mot de la fin il y a papa évangéliste papi moke par rapport il y a
yo nde mutu olandi biso parce que internaute balanda biso na internet internaute balanda biso moi liloba par rapport à internaute moi une minute ya moi liloba ya suka pona émission ya liloba nga suki ezaka na baninga ba collègue basali na nzambe na vie ko forcer non na tirete Bible obi na biso kola lobi na biso Bible obi Dieu a ordonné à celui qui fait l'évangile vivre aussi dans l'évangile. Donc so moni ke nzambe abenga yo ata lelo zuite lobi to sima lobi ozo yo pe mpate ozo kangai soko mona no zuite laisser le temps au temps na kati ya nonse ya kana Maria lobe na nkolo 20 izali sous TV sili Christ atali Maria lobi ne femme quel problème entre toi et moi mon heure n'est pas encore venue nzamba pambola na retard pambola pe na avantage te nzamba pambola na temps convenable et favorable. Merci bien Zambe à pambola kana temps convenable Tony Mwamba ngala molume azaki bongo elongo na yo penza to sepeli mingi merci okike na zotanga komole mingi ingénieur Galingandu papa mapasa merci parce que comme biso esika penza bato miso azali assisté par Gerlin Makito ngana penza to kutani mokolo koya na numéro msusu ya émission Kabod la foi